Ma Mission TV, le miroir du monde. Les gens ont une institution d'appui à la démocratie. Nakotanga lokwa CENI, nakotanga lokola CESAC, nakotanga lokwa SENSA. Les gens ont une institution oyo bazwaka pe batu ya mayele na kati ya société civile pour balenga kamba. Otangi ndekonanga solo akamba ki CENI asa acteur ya société civile. Yo lobi ete abebisaki mais na ebite soka abebisaki na nyonso to pe na ndambo. Nyonso ndekonanga abebisaki. Voilà. Yo lobi abebisaki na nyonso mais za na ba bazomona ke abomisaki na ndambo abebisaki na ndambo. Biso par exemple l'IREC tant que salaki analyse na biso sur processus électoral ndenge le kanaki to mona ki ete bureau ya sika o ekambaki CENI tito comme ba élection à 30 décembre 2018 parti ya malamu basaki na musala ezaki komema mboka ti na organisation élection présidentielle o permettra ki tozo alternance ya liboso o za na mboka na biso o aneza moko ya ba point positif o biso to tiaki na rapport na biso sur processus électoral ti na ita posa na pour photo bête la c'était que processus électoral est comme dans la sous-caté parce que ça va élection sous les organisés mais ça peut avoir point négatif les lots en gouvernement gobima et l'autre biso na l'IREC na masanga bilenge toza kozela et ça komona concrètement ndenge nini gouvernement gobima et kozala réellement au service de la population en général pe et kozwa ba mesures particulières pour la makambotali secteur ya jeunesse pour être jeunesse wana a bénéficié d'un combat au ya menaki avant l'élection. À mon vraiment secteur naie ils a transformé dans la mesure ya solo et pour permettre bilenge ba koka ko bénéficier na kat na yamboka na bango ba ko émerger classe comme bien santé comme bien misale monana chômage ici la criminalité ici la manipulation politique ici la ba jeune ba za la solo na ba condition bien parce que ndenge to lobaka avenir mboka ils na kat ya maboko ya ba jeunesse donc message ami balé toza ko zela gouvernement a initié réforme il y a secteur national il y a jeunesse ce comme on dit le l'IREC a kenda quitté dans la consultation là parce que tout le monde a quitté nini asika to kende ko bakisa la consultation là parce que avant consultation ne comment biso déjà l'IREC to adressa qui lettre moko na premier ministre le 23 mai 2018 après nomination na désignation na comme premier ministre tout tindela qui lettre na ba recommandation na biso la misala to salaka pour avoir gouvernement moko za makasi peu efficace pour travailler pour la bolamu ya bana mboka. Ma Mission TV, le miroir du monde. Balanzi ma mission télévision mbote bisika biso bokamata misika sika boko tala biso bongo nte ya mokili mobimba boyi bulamu okasa linaka na biso na bino mbongwana moko linaka moyi tolobaka butu pela moko na moyi sipa ko mbongwana ekolo Congo démocratique bilenge bakolo pe bana bakei kasi mokolo molelo to bibongo biso na bino ete ezali mokolo mokili mobimba bongo ezali konkembe la journée internationale ya bilenge to le ba jeunesse kasi pona mobu moyi teme pona mezali ya koloba to transformer éducation to peto bongo la lolengi ya biso ya kontombola bwani pa ya bana bake ba yipenza ba kokamba mboka mokolo malobi to kosolengo longo na président maître justice Chikonda ezali bongo motambusia yambo ya l'IREC moko lisanga moyi sangisi ba jeune pe moko lisanga moyi e kokamba bongo kasi na kati ya société civile na yibongo to kosolengo moke matali actualité ya mboka Congo maimalekaki na immeuble intelligent pe pa bongo mwana mboka Silver Silunga Ilunkamba premier ministre ya Congo démocratique qui asisaki bongo ba consultation pe mikande pesa maki na yepo te pesa na nkumu ya Congo démocratique na simaete ba belela mongongo likolo ba yeba kokamba mbula matari onte ya bituka pe awa na kati ya kondu Kinshasa maître justice Mbote. Bonjour. Boni santé. Toza malamu. Maître justice Léo Nani to banda le cause ali moka président ya kambaka bilengi ya l'IREC to le ba ozana mukumba ya bilengi école nyonso école mba Congo démocratique lelo zali mokolo yi pesa mi po ya bilengi nini ba imboka bakoko simba po ya ntombo mo ya bilengi. Merci mingi ndeko journaliste ko pesa biso mokano ya kosola lelo eza le 12 août eza date oyo to célébraka journée internationale ya bilenge. Premièrement, biso to saisir l'occasion pour réfléchir. To mekai ko réfléchir, ko banza pour le Cambodge bilenge na kati ya mboka na biso. Pe tozwaki mokano ya ko adresser message moko
na nation congolaise na mboka mobimba na ba acteurs politiques na ba acteurs ya société civile na bilenge ba acteurs privés na banziete na ba minute za kolanda message wana ko circuler et na kati ya message wana za na ba recommandation oyo totie na kati pona kotala ndenge nini bilenge ya mboka Congo bako bénéficier to pe bako zwa ba service moko de la part ya mbulamatari to gouvernement oyo ko permettre bilenge na biso bako ka osepela na kati ya mboka na bango bazala épanoui bazala autonomiser pe ba bénéficier na développement lokola bilenge ya mboka msusu. Donc message ya liboso eza ko reconnaître donc to banda ko reconnaître liboso dynamisme, engagement, patriotisme, courage ya bilenge ya mboka Congo. On eza message ya liboso parce que bilenge ya mboka Congo baza kobika na ba condition moko difficile, ba condition ya pasi politique. Il y a secteur à jeunesse ya mboka eza ko permettre été émergence ya droit ya bilenge na kati ya mboka na biso. Mais malgré ça tozomona na ba masanga parce que nengo lobi lirek eza plateforme o isangisi ba ice ba association ya bilenge toza ko travailler na bango pe toza ko mona clairement ndenge nini malgré ba conditions difficiles na kati ya mboka na biso bilenge baza engagé pour makambo etali développement mboka baza na ba initiative belé pour na koluka nini ya komise en charge pe kozwa makambo etali mboka en charge yango to ngi to reconnaître na eloko wana mbala liboso et to betaki sete na rôle oyo bilenge ya Congo ba jouaki pendant makambo etali organisation ba élection oyo uti koleka yo moko moni ke organisation ba élection za ki facilité mais masanga ya bilenge ba telema ki pembeni ya ba force mususu ya société pour na coexiger alternance lelo toza na alternance wana donc coup de chapeau na jeunesse congolaise pour eloko wana message ami balé eza to sali maponomi wana pesi ba kambia sika dans quelques jours toza kozela gouvernement ekobima solo ba consultation sali minenge uté koloba mais au départ tout le monde a mis une consultation, ils ont mettre en avant plus d'intérêt, il y a des familles politiques. Mais les lots du gouvernement et l'autre qui sont dans l'IREC, na masanga bilenge toza kozela. Et ça comme on a concrètement le gouvernement et kozala réellement au service de la population en général, et kozwa ba mesures particulières pour la makambo itali secteur ya jeunesse. Pour être jeunesse wana a bénéficié na combat au ya menaki avant ba élection. À mon vraiment secteur naie ils a transformé na ba mesure ya solo et ko permettre bilenge ba koka ko bénéficier na kat na ya mboka na bango ba ko émerger classe comme bien santé comme bien misala monana chômage ici la criminalité ici la manipulation politique ici la ba jeune ba za la solo na ba condition bien parce que ndenge to lobaka avenir en mboka ils na kat ya maboko ya ba jeunesse donc message ami balé toza ko zela gouvernement a initié réforme ya secteur national ya jeunesse. Awa tomona ki motambusi ya yambo Sylvestre Ilunga Ilunkamba yambo la matari ayambaki ba masanga ndenge ba confession religieuse FCC cash ba chef coutumier ba ndenge et bongo ba société civile. Bon, na base était na ba émission mingi na za le kanaza le bango objet ya ba consultation ana vraiment biso na niveau à direct to analysaki tout mona ki toza ko arriver à comprendre te objet ba consultation parce qu'ils a qui centré sur formation en gouvernement et ndenge ba information za ko leka yo moko yebi bien que formation en gouvernement et ça là qui likambo etali ba plateforme politique makamunyo se belé et ça le maki déjà en amont donc consulter bateau na base na bandeli ezalaki mingi lisango ifaki sangisa mingi ba force politique pour bango ne batu faki ba pesa ba liste objet principal ya ba consultation wana ezalaki ko pesa ba liste ya ba kokota na gouvernement. Je ne pense pas que biso ba ya société civile tozaki bienvenue na ba consultation wana soko moni lelo lirek akendaki te na ba consultation wana parce que tout monde a quitté nini asika to kende ko bakisa na ba consultation wana parce que avant consultation ne comment biso déjà lirek to adressa qui lettre moko na premier ministre le 23 mai 2018
après nomination na désignation na comme premier ministre tout tindela qui lettre na ba recommandation na biso na misala to salaka pour avoir gouvernement moko eza makasi pe efficace pour na travailler pour na bolamu ya bana mboka. Donc tout le monde qui tende to ko na consultation wana, mais à occasion à remercier quand même actuel premier ministre parce que parmi ba recommandation pe ba critères atiaki pour na kondima ba politique na kati ya gouvernement na ye, tout le monde na critère 9 a insisté sur le fait que ministre Nyoso vice-premier ministre, topé vice-ministre, a co-signé et l'autre contrat de performance. Ministre Nyoso a co-signé contrat de performance pour être population à Coca-Cola, toye moko mokonziambulamatali à landela tope mokonziamboka à landela ministre ni azako travailler malamu ou azako travailler malamu te. Donc initiative wana ya ko faire signer ba ministre contrat de performance et ça moko ba recommandation oyo l'IREC a tiaki na kati ya lettre na ye ya le 23 mai auto komela ki premier ministre. Comment on a été à retenir ango et ça qui objet à sengo moko pour na biso et to penser que biso en tant que structure ya société civile to jouer qui déjà moko ya ba rôle na biso fait to jouer par rapport à la formation et au gouvernement. Si le coup d'appel vous allez société civile tout le bas vous allez payer mon cas bateau moi bunda qui c'est pour alterner c'est ça le cas c'est le Congo démocratique ni ne peut vous allez kubanza ce qui le long de la matière ebimi si ka société civile les ala puis bazong ça on a signé tout mec ndeko nyanga be ndeko nanga be bisa qui sur na signé bosaka pe musaya mo pe boy longo banité la société civile beaucoup dans masanga ba politique omoni na kati ya mboka ezana ba institution o esengeli kambema kakase na ba politique mais ça pe na ba institution mususu oyo esenga ko recourir na boyebi musala to pe expertise ya ba acteur ya société civile les autres ba institution to bengi ba institution d'appui à la démocratie nako tanga lokwa CENI nako tanga lokola CESAC nako tanga lokwa SENSA eza ba institution oyo bazwaka pe bato ya mayele na kati ya société civile po baleka okamba otangi ndeko nanga solo akamba ki CENI asa acteur ya société civile yo lobi ete abebisaki mais na ebité soka abebisaki na nyonso to pe na ndambo na nyonso ndeko nanga abebisaki voilà yo lobi abebisaki na nyonso mais za na bazo mona ke abongisaki na ndambo abebisaki na ndambo biso par exemple l'IREC tant to salaki analyse na biso sur processus électoral ndenge le kanaki to mona ki ete bureau ya sika o ekambaki CENI tito comme ba élection 30 décembre 2018 parti ya malamu basaki na musala ezaki ko mema mboka ti na organisation élection présidentielle o permettra ki tozo alternance ya liboso o za na mboka na biso o aneza moko ya ba point positif o biso to tiaki na rapport na biso sur processus électoral ti na état présent nango pour photo betela c'était que processus électoral est comme na sukate parce que ça ba élection mususu est organisé mais eza pe na ba point négatif lokola cohésion ya ba partie prenante to pe ba ça intéressé na likambo étali élection ba parti politique ba structure sur la société civile to mona ki était processus électoral ndenge campement ki na équipe ya sika ya bureau ya CENI soki elonga ki pona kopesa mboka alternance au sommet de l'état pona ko changer mokonzi ya mboka tozi mokonzi ya mboka sika mais alonga ki te to pe akoya ki na likambo étali ko tia ba acteur nyonso d'accord sur les résultats. Malheureusement, il y a un conflit post-électoraux et ça continue à se multiplier et ça menacer le fonctionnement régulier de l'institution et Mboka. Et ça à niveau de la présidence, et ça à niveau de la députation nationale et provinciale, et ça à l'élection, il y a des sénateurs, la contestation, et ça continue et ça menacer le fonctionnement régulier de l'institution Mboka et ça remettre en cause la légitimité il y a Kambia Mboka à tous les niveaux, ce qui n'est pas bon. Donc, ils ont un point positif, ils ont un point négatif. Par rapport à la formation au gouvernement, je pense que soit dans une situation de crise, le quoi dans une situation de crise comme en 2015, en 2018, au moment où les gens ont accord rebellé, concertation nationale, tous les qui ont accord il y a OIA, tous les qui ont accord il y a Saint-Sylvestre, où est normal, le gouvernement d'union nationale pour la copie sa kimia na kati ya mboka et puis kozongisa mboka na ordre constitutionnel. Ça peut se justifier que ba acteurs de la société civile basa na place na bango na kati ya gouvernement. Mais dès lors que ma ponomie salemi crise sili ma ponomie salemi gouvernement il faut bima gouvernement n'est ko bima selon la disposition il y a constitution parce que to zongi déjà na ordre constitutionnel. Et puis constituer le bien que gouvernement a constitué n'a pas acteur politique.
Donc, la consultation, oyo mwana mboka Sylvestre à Sali, yé mokonzi ya gouvernement ya sika, il faut que ça la onka kanaba parti politique. Tous sous la situation de crise, tous sous le gouvernement d'union nationale TT, tous le gouvernement oyo est basé sur la constitution parce que élection et ça les maquis. Rôle ya acteur ya société civile lelo, ils a côté la sco nengen to surveiller action politique, to contrôler action politique, to lande la maille bakambi ya mboka baza kosala na mbongo to pe kita ya mboka total solo soki kita wana eza au service ya ba condition ya vie ya peuple congolais. Tout ça la confusion te moto na moto faye ba rôle na ye même si lelo bakozwa mutu moko batie na institution d'appui à démocratie a koti caractère ya société civile mais que local lelo to kota na gouvernement eza priorité te ya biso ba force ya société civile parce que toza préoccupé lelo ko luka ndenge nini démocratie na biso et kozala basé to pe préoccupé na ba intérêt supérieur ya population ya mboka Congo. Tout on a une moment motuna moko et libiso le quoi toujours moko société civile pour montambo si bilenge maende konanga salaki le ko la moko société civile na kati ya seni et na tango ya maponomi a tindi bongo mwasi na ye akende ko postuler puis a postuler na kati ya AAAA puis les autres députés provinciaux ezali mabe to malam pour na ba société civile. Bon, mingi na ba sortie médiatique na nga tanga ba kombo ba tuté na sepela mingi to lo barana kombo ba institution président ya CENI mais to choka ma pipi na to lo bara mingi président ya CENI rapporteur ya CENI parce que biso na direct toza na ba ligne directrice ou epeksa biso ko mema likambo ya mboka par respect au peuple congolais to tika ko mema likambo ya mboka na kombo ba individu parce que biso tozomona mingi ba institution ou tozo collaborer nango que président ya CENI azwa molonga ni wa epo akende ko postuler ngana banzi te molonga ni wa président ya CENI aza citoyenne congolaise aza na ba droit toke malembe aza citoyenne congolaise aza na ba droit na ba devoir na o eza reconnu na kati ya constitution. Donc molonga ni wa président ya CENI a co-postulé na monité esika nini mobeko moko ko pekisa ya postuler en tant que congolaise sauf que ce toki na code de la famille na banzi ete na mikomileki mwana mwasi avant à s'engager na makambo ko za na conséquence foyer na ye il faut asenga autorisation ya mobali na ye soki mobali na pesa ki autorisation pour postuler na monité esika nini ekopekisa pour postuler en tant que citoyenne congolaise na ba ambition politique o azanango likama ezokoma wapi likama ezokoma na niveau oyo soki corruption ekoti na kati pour total makambo etali conflit d'intérêt conflit d'intérêt ndenge ni mobali akotika mwasi na ye question zande wana mobali waza président ya CENI akomona mwasi na ye azo échouer likambo ya conflit d'intérêt et comme sikoyo place wana yango na moni faiblesse ya loi électorale na biso so moni lelo lirek aza engagé pour na réforme ya CENI eza pour na kotala ba faiblesse wana muke omoni réforme ya CENI réforme ya pe dépolitisation ya centrale électorale na biso eza pona kotala mobeko o eza ko kamba fonctionnement ya CENI eza na ba faiblesse ebele et na banzi ete faiblesse mususu eza ba makambo etali ba conflit d'intérêt ozomona toza par exemple na ba possibilité ya ba candidat oyo a postuler ye moko na bisika ebele pe na simana azotia mwasi na ye suppléant atie neve na ye suppléant leki ya mwasi na ye suppléant soki alongi na bisika wana misato directement mwasi na ye azui députation provinciale ye ake député national soki akomi ministre suppléant na ye ka mwana mwasi akomi député national omoni faiblesse voilà omoni faiblesse ya loi électorale na biso omoni faiblesse ya mibeko za ko kamba CENI na biso yango omoni lelo lirek aza engagé aza ko travailler lelo pour to koma na niveau otoko ko bandela to pe ko bongisa fonctionnement ya centrale électorale na biso po eza na ba germe ya ba faiblesse pe ba germe ba conflit post électoraux eza ko faciliter te to na ba élection apaisée élection crédible élection légitime ou ko permettre que mboka et fonctionner na ba institution eza efficace. Et ce qui est là basé centrale électorale na biso ba PC na maboko ya lirek
et aux alaboni boni ba pe sibi bo comme la société civile isusu non to beta qui c'était biso l'IREC approche na biso à travail ezalaka accompagnement pe collaboration na ba institution ya mboka. En tant que structure, il y a société civile, CENI est une institution d'appui à la démocratie. L'IREC a une plateforme où il y a une expertise dans la gouvernance démocratique et électorale. Tout ça qu'on travaille dans la sensibilisation au civisme électoral, tout ça qu'on travaille dans la monitoring du processus électoral, tout ça dans expertise technique autoco MEMA pour que ça ait centrale électorale et fonctionner comme il se doit. Dans la base de l'élo, ce qui est au CP là, et que c'est le peuple congolais. L'IREC a un leadership ya CENI pour que sokola yango, pour que bongisa yango. Biso ça un problème té. Problème na biso ça intérêt supérieur ya peuple congolais que mboka et fonctionner malamu dès lors que toko mema expertise wana pour tozala au service ya communauté na biso tokoza disposer ya ko mema CENI na biso e koma malamu et bonga pe etika ko mema ba conflit post électoraux o toza ko mona ngolelo. Fin consultation mon amboka Sylvestre Ilunga Ilunkamba ayambaki bilenge et ba isu ba activiste to loba kasi moi maloba na ezalaki penza kilote tozana malingi wana na bandi te bakobalancer biso yango na tango tokosola na kati émission moye kasi moi maloba na ye ezalaki penza toloba malamu te na bilenge mingi sima kouta kuna babimaki libanda bayimaki tozana malingi wana na ye ndenge azali ko répondre bango yo lokola moko moyo kambaka pe bilenge nini ko koloba na sujet wana au moins nous tous africains. Tous les Africains, la histoire en Mboka, oui, que tous les village, chef de village, azarana tata. Tant que tata, il faut zamuter à munene. Oui, bako yamba. Mambi ma so ba bazana posa ko yebisa yo, ba yebisi oyoki. Ozana mutema munene ya ko yamba. Tata ko za moto akandate. Chef de village a za moto akandate. Donc chef ya gouvernement ko za moto ko répondre na kanda na émotion te. Donc ça va commenter rebelle biso to ko benga mokonzi ya gouvernement ya sika. Aye bakoza mutema munene Congo eza mboka munene tondi kita kasi baye fo basepela na kita wana baza ko sepela nango te eza ko pesa kana na mutema ba couche nyoso ya population baza lelo na ba problème et mati bango tellement mingi donc bakoza na ba façon ya ko s'exprimer belé mais chef de gouvernement a comité à tel roi situation citoyen nyoso il faut azala na capacité à réception azala na otobenga na lopoto intelligence émotionnelle ayeba ko yamba mambi maso baye ko memela ye azwa temps ya ko analyser yango ya lobaki ya consultation ezani ko yoka batute yoka ntita mo ben consultation ko kaka ya malamu so zoka ya malamu donc eza bato bazo ya ko flatter yo il faut yoka na ba vérité msusu etungisa ka peuple congolais po biso ne toza boye ba leader communautaire ne toza boye na plateforme toza la mingi ba porter parole ya population ya ba couche sociale bisika biso tokenda mbala si momona nga nazaki sur terrain nazana kisenso makam population ya kisenso yebisaki ngai en tant que porte-parole il faut na yebandeni ya kokomisela ngo bakamya mboka mai bango balobi nga na ko ya te na vandi lelo premier ministre ko yambanga pour consulter nga ko banza tete manyoso naza ko loba ezo utaka kati na nga te naza canal parce que naza leader communautaire oyo ba couche insatisfaite ba ko souffrir ba ko mona pasi bazo leka à travers ngai pour na sala plaidoyer na komisa ngo epa na yo donc il faut d'abord na mutema munene ya ko yamba ko yoka ko koma comme ça même on équipe na ya gouvernement pour ba ko bimisa ba solution. Je pense que ils appellent un message mususu auto ngato lancer na bilenge na bande ko ba activiste solo biso bilenge ba biso mingi na motema ya moto mais il est grand temps toyeba ko tia intérêt ya baitoza ko budela liboso pour so tia bo moto na liboso ta umso ko sa buzoba ya ba bilenge baza na expérience te mais so to tia intérêt à population liboso o ko trouver ba benga na lopoto ba tact to pe elobeli moko o ko permettre yo makanso za nango e koma e pa décider e pa ya moto ya wana de plaidoyer ba sala rango te po batu ba yoka yo batu ba monelongi na yo ba yoka ki yondo finga ki batu to pe obuka ki te plaidoyer ba sala rango po ba détenteur des droits to pe ba population ba sala ba posa ba mona ba solution
na ba problème na bango. Et donc ce totie liboso solution il y a ba coût social il y a ba population objet to za ko bundela to ko yeba ndenge nini ya ko collaborer na ba institution ko utiliser ba tact pour message na biso ya plaidoyer et comme bien et ça les malamu pour l'intérêt supérieur ya population. Donc message mi ba to ngai to pesa wana na ba jeune ba yeba ndeni ya ko solola na ba institution na ba konzi mboka pour l'intérêt supérieur de la population. Pour na ko tiaka makelele te mais ba konzi mboka ba yeba ke baza wana pour population nde pona ki bango baza ba konzi kaka te baza mingi mingi nde basaleli ya population mosaleli fazala mutema koyoka ya koyamba pe ko transformer ba problème wana na solution nde loko toza ko zelepa na bango yango wana. Matondi mingi bande ko balanza ma émission télévision to ko bina suka ilinda kana biso ya mokolo mwalelo na cadre émission bongwana eto yamba ki bongo maître Justus Chikona ayazali bongo moko motambusia ya mbo ya lirek lisanga mo solo bilengi bele kasi inda ko kamba bango to sola ki me matrix ntuma mapo ya bilenge boni bilenge ya lobby ba ko tambusia ko Congo démocratique eto kota ki mo nda mbo mo matali bongo mbula matari eto ba bongo mo malikana ki na email bien wapi pai bongo motambusi ya mbula matari mwana mboka Sylvestre Lungu Nukamba asa ki ba consultation puis mokanda esi ebimi pesa mina ye poti akobisa ngo pe kumu ya Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tina ite ba belelo mongongo likolo bobimi ya mbula matari et pe to sola ki susu mo matali bongo mo journée alelo ezali moko journée international ya bilingi wapi pai bongo balobi ete boni to ça pona ko bongola éducation peni ya bilingi. Maître Justice Chikona malobano ya suka poto kama na souhaité journée internationale ya jeunesse ezala mingi journée à questionnement ezala mingi journée à réflexion na ba gouvernant ba konzi ya mboka réflexion na ba ya biso ba acteurs de la société civile réflexion na masanga ya bilenge poto e ba ko identifier ba kokoso nini za na kati ya secteur national ya jeunesse pe na sengi directement na gouvernement oza koya à travers prochain ministre ya justice na ngalo ba ministre ya jeunesse et loko aliboso ndenge lireka za kosenga to banda par convoquer états généraux de la jeunesse congolaise pour être avant ya koluka ndenge nini ya kobikisa maladi babandaka na diagnostic to bandana na état généraux de la jeunesse congolaise tout ça la diagnostic ya secteur national de la jeunesse to identifier ba problème yoiza de siko to koma na niveau ya kozala na politique nationale na secteur ya jeunesse oyo et ko permettre autonomisation ya ba jeune pe ko sala te bilenge na biso ba ko kobika bien tala message na zana pour la journée internationale ya jeunesse yango wana ba jeune ba ko bika na kata ba zododo ba diamba masanga malungu ba ntiki mozo ko bibisa elobi na ba poko so yango wana na lobby poto yeba ko komango malamu to yeba ko zola ngo ba solution esengi to vanda to tala domaine par domaine likambo ya bilenge za wapi na domaine éducatif problème eza nini ba antivaleur ba corruption na université na domaine ya santé de reproduction maternité domaine ya protection de l'enfant protection sociale de l'enfant domaine ya délinquance juvénile lobby qui comme la bazododo ko boto na batu ba téléphone délinquance juvénile criminalité ya ba jeune mambi maema so wana za kotanga moto akovanda te lokanga na na bureau na nganga mona komi yango te eza ko senga ko benga ba leader communautaire ba partie prenante nyoso eza na province eza na Kinshasa to vanda to meka ko réfléchir to yeba ko analyser ba problème wana nyoso comme ça to koma beaucoup moko ba bengaka politique nationale ya secteur ya jeunesse nazala moko awa so omoni yango politique nationale ya secteur ya jeunesse soko tali ana eza 2009 mais ba réalité à 2009 eza ba réalité à l'éloté ba réalité évolué makambo ebele mambi mingi s'est changé et sengi to vanda pour to mettre à jour document oyo po eza déjà dépassé omoni mokonzi ya mboka mwana mboka Félix azu ba engagement ebele oyo azwaki ba engagement politique na mandat na ye akosala pour la population il faut to meka kozala ko travailler politique ya jeunesse totala soki ndenge nini politique nationale jeunesse et ko permettre ko réaliser ba engagement politique ya mokonzi ya mboka oyo ya prometaki pour na bilenge est-ce que na kati ya ba engagement ya président Félix ezali na banzité ya wana za ko benga to banda na état généraux de la jeunesse du secteur national de la jeunesse congolaise avant d'arriver à mettre à jour
politique nationale et secteur pour que bilingue na biso ba meka ko vivre na ba condition o isengeli na tondi ondeko bolanda kibiso nte ya mokili mbatala epai kani bongo tosukisi linaka na biso ya mokolo mwa lelo mbote na balanzi nyonso ya ma mission télévision na vero joli mamolobi la président Fachi na France na Ousmane Gouzel na Hussein Ngiaka Bongo na papa Maurice Makanda depuis Chicago na vodingi tukazalaki na nsima ya kamera tukutani mikolo ezali koya botikala malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.